Kake na Luanda Chekangila Kolodona froid de moto pamba na kato tobengi bana loa bana luvwa bana laki mero bana itaga biso nyonso tokutana na kato tolobela moto pamba na kati ya kato a froid. Esengo bipa nyonso kozali partout dans le monde entier, France, Belgique, Hollande, Londres. Parce que après Afrique nde banda biso mingi. Et na bosa na ngate ke na Londres banda biso makasi ndenge mona Hollande na Allemagne. Et merci na bino nyonso ma ba mbote vraiment ba mbote tana ba mbote oyo na biki bota obiki 520 giga tata ma passe à zongi sous en forme. Après 2 mois d'absence, 2 mois ya kobela, 2 mois ya kobukana. Babi artiste ka moko mpe otalanga. Na bi artiste moko. Artiste moko oya otalanga. Donc artiste be bo découvrir kaka awa na plateau na biso ya lisanga ba artiste. Ba mbote belé. Et tika na pesa ba merci na bandeko nyonso ba sunga kingai tant nazaki malade. Tant on peut nazaki ba problème bandeko ba sunga kingai. Na baki ba leona ki na ba façon mo bo. Et merci na mingi na PDG Fumunsaku, Fumumpa depuis Londres. Fumunsaku, Fumumpa Papi d'Etienne. Ah mais pourquoi pas la grande dame Mimi Matondo depuis Londres. Hein? Babi azaka toujours motema ya mutu moko. Mais alingato ça la séparation. Ya baba banga. La grande dame Mimi Matondo. Ah mais pourquoi pas la grande dame Tété Botamba depuis Hollande. Et bah au Hollande a une émission. Maman na Bradley. Hein? Babi ba monter belé face aux ali. Ah mais pourquoi pas Joli Mongo. Babi présente Joli Mongo. Miki. Lelo na elibino surprise à makasi babi surprise à lelo. Babi mwana yolo ya tongo, mwana yolo ya tongo. Jus d'orange. Non c'est pela kutu. Na place que na présenter yemo ami présenter boye bae. Bonjour artiste. Ouais, bonjour mon frère Tata Mapassa, toujours. Toujours Nathan. Ouais, Nathan. Bonne santé. Ouais, ça va. Nangolu ya Tata Nzambe bikaka Nzambe nde mutazo batela biso. Poso kotali otieli kipa muta mukili. Ezalaka échec quoi. Donc Nzambe nde donc kimezali nango, kimezali. Na moni ka surprise obimeli ngaka na résidence na et problème eza ndenge ni kambweza bitumbe bende yango na bibo. Na kati kutu msana ndo sa kuna na ndako na bino to solo na to bano mama weza nde nini ndo to kendele wa makama weza nde nini to kendele kaka ndenge tolo ba awa. Alors bana poto bana partout dans le monde ba yeba jus d'orange à part santé des akitoko parcours no ya musique oui qu'on peut expliquer la grande dame Mimi Matondo on expliquer Tété Botamba on expliquer bana poto ba yeba. Ouais, merci vraiment na bana ya Potognon so bana Londres, bana France, Belgique, États-Unis, Canada, partout Allemagne donc bino nous sommes puis Afrique mobimba walo ba Luanda donc ba fiston ta di bureau ko nda vutuka pamba donc ba papi kando si bino tout place ozali ba petit nanga lumus et bika donc ils ont na care quoi. Donc parcours bika parcours ne bandare pas mutunyo so mona nyoso so abotami ndako e bandara non chiki bandi chiki et puis eloko moko ezala so catch on Nzambe atia kati na biso donc mutu nyonso azala nango neti yo eloko na o Nzambe atianga mona sina santé yango oza côté mingi sima donc yo côté makambo wana donc oza misiki oui sima nini micro journaliste donc côté na tout so kanga yango wana siko bimisi ozo bimisi yango donc ngai pe Nzambe atiaka kati na ngai ezala musique de partout dans nos ala au monde en photo kuyemba banini moi lamsuna ba antique ba concours ba nezala ya ba suka ba ne banini moi concours orchestre ya antique ba sélectionner bino na ba classe nyonso moi ba zupeyo au sala maman nambia sa danger et puis aux aussi qui ça ba tout dans na ndenge mokambo ya misi. Vous avez fait comédien? Oh mais nyonso kendaka tout nyonso kendaka nyonso côté wana tout biso tout za bongo to kendaka bongo zoko pas mais nzembu ndezala ina no père hyper nanga zalaki ba massa ba grand-père Benz Boziana ba Viogo ba papa na biso voloko bango nyonso wana père azali na bango ndo yemba na bango bango so bana yolo dibana yo père ndo ta limité na mososo na palais ya ba père parce qu'on a yolo
et pas mère père bikani ta ba tshana ga mato yikandi ngezala kana ngo père comme yolo trop ba mo kanga mape na ba pour azaina circuit ma musique ndi ba ebalaki na ba papa na biso ba leader na so ba grand-père ba veyo go ba ko m'appelle en sous ba chance pe ça ba ngo ba ndengezala kaka bazaki lo mo déjà zalaki ezalaki déjà kati ezalaki nango kati ezalaki nango utu ya foxe te mpo na foxe na nanga ngo te donc yango ti tobeye na musique ya tobandi no bamakambo na biso ya bamiziki na sa quartier baseri mokala avant vraiment naya nasimbalisa yango nazali na orchestre na nga mo cher ya muzika cher ya muzika mokala vraiment wana tozokola banini donc idée eza sote toleka kaka yebi kaka ndenge ezalaka donc sona kotangelo bamasa mosusu mpe tozalaki na bango azali bamisene tima sananga nyama azali musicien na kati ya cher ya muzika première voix embali koko fonchaine na kopa musicien masa na ngai mbemba aza sikolo aza na free decide ba maître Dias Ngambo bango tu azali ba membre orchestre ba masa na ngai Alain Santiago Bilamba Kolo Bilamba embesino na forme ye kombone yango wana kombone yango wana je kusolo bino kuto embesino na forme la personne mbote peso za na boma kuna do déclarer donc oyebi ka générezo kende ti elonga to mondo to moto sikolo musika to mono peki au moins sur la musique qu'on a appelé baya mo ba sélectionner pe OK c'est bon beta mana bensima bon ba bensima ndeni mo afuna ko tabina groupe bensima wana bo yona bensima biso mana manzi biso ba se manzanza ma nini obigati mama sama ba sura roba mundelo eza na quartier latin sura mundelo dumer wana c'est ba ça les duma manzanza sura ma duma man to beta so contre bango biso côté OK c'est so mo OK c'est na bango ba sura ba côté kuna ba ba sura ba chambi ozo kopana ba chambi bango tu ba dudu ba masa ba dudu banani bango soka baba na yolo biso tu na bimili banda yolo te donc na kana kati ya yolo donc na yo mo pe tozaka na kati ya yolo voilà donc to komo beta pa to timba OK c'est moi boy ba mo beta pina bensima to komo mona fiche mo na yolo black story ya bana poto zo tamikili ezo ya kini na yolo ya vie na biso mo ya yolo na somo yolo wakenda mikili banini simanto dizo iso totel pe fiche ba poto banini wazo ya rekite ba musicien ndesko ba komi ko ya zabiso na bandako zolo bwana ba komi ko ya zabiso type mo boyemba jus d'orange to côté là nga kunda fanda na pana jus d'orange yaka OK c'est moi vie na somo go banini fondé dizo iso na peso mbote TV 55 donc azoka kité ba musicien kuti mo azoya kini banini yaso na koyekuta pe baya ba répéter déjà banini na moni masalanga ilus azala akena mikili na vela nga tata mobichi ilus machuda donc deuxième fois azala mikili kuna kuti ilus na kuti Jimmy Adoli masalanga komina ki Jimmy Adoli sur na Tanzanie Jimmy Adoli bon chanteur ndeka likolo banini ba makuta pe mo masa Eli de Gaulle bango tu ba Jimmy azala Tanzanie mazobeta bandule na ye azoyemba toujours azala na Tanzanie ilus machuda pas na mikili bon été mona mai so sala mena mona série mo yaki na instrument donc c'est kazaka na projet musique OK ndeto yo kanga mape na moni pe fondé pe auti mikili fonda yi Alain Disoizo aya kiti pekin yolo pe ba rekiter tout monde ba fisson tagi di bureau ba yo wana jido to benel pe OK c'est pe salami OK c'est pe salami so kasi OK c'est des salami bo se ke de ki makambo to mo ke makambo ko mo sérieux ba sime ye mo bisa orchestre pala ya munene na go do bo répéter ba zoya donc abina biso do kala mite ko président o ya bino nde azoya siko kininga na fondé ya na ye président nde azoya président de tout fondé président onani o simanto dizoizo pose na peso mbote tout le monde leader ayi to kena kuto ya ma leader ne report indaka mabe na yolo ti leader to bandi pe makambo na yolo to bandi pe muziki ndenge zalaka kaka banini makambo ebele nde toyota la pesi suna mona suta to komo répéter pe bu to beti pe bandu le belé to sa pe makambo ba studio makambo ebele bu na mono grand-père va répéter na Kembe bozi ana bozi ana répéter na Kembe ba masa mo ba Coco de Cause c'est parti Versailles Coco de Cause c'est fumu parti Versailles donc yaza ce qu'on a fait d'ici donc Coco de Cause ya ne ba kanga mingi na bandeko nanga ba mizu makoyala la minute za na mikili bani ba mutu ba juju bani ba zungo je dois il faut pas grand-père dans grand-père père na ngai zoko bwana na komi pas père na komi siko pas grand-père bo na sali pe test to zaina masamu ba zaka ngai na masamu na uta ki nini kimbango
Kimbangu awa nani Filola leader nani Masananga Filola zoko pan azaki biso mibale bani radi Filola Masananga donc ba partout bino tout bani zoko pan bazwi biso bon to to biso va na biso ilungi na yo kaviner ba ilungi na solo belange lo mo ngabite papa ngai nazali mwana ya makoyala na pour abai la famille quoi famille makoyala bani na binga na mwana ba makoyala bani makoyala fêter bani atengeli ko makumba ba oncle bani na bien ngasi ko mwana jaki mais jaki kasi mobali mwasi ya boya mutu boya père bani na te komba père bani ya Vitali bani nga bien ngande mwana na père alela na niveau moko boya niveau moko ya musique wana sikonde aleli kunga kala sikoyo ayesikoyo nga sikoyo makamba famille ndenge zalaka ndenge nini palin oncle boy ndenge nini nga no batutu bazabi to beti pe na grand-père pe to sali pe bon batamoko en tout cas kitoko to ke ba Tanzanie to ke ba Kabinda to beti ba ngudo to tambola pe na vivre on vit pas linga inga au salaire combien d'années et pas grand-père na beti na beta ba 3 ans et demi hein et pas ba grand-père na beti ba 3 ans et demi pas ba grand-père donc vit pas linga inga tout la place mais autres na ke pe na meka sous moi que c'est pas vient biso wazi quoi mais et bikaka passant a passant kaka bubu to longwe banini ndi lelo sikodo na lo belo bonengo ye pawa na ndaku na résidence oende pona sikodo ndi ndi d'orange parce que pas mai foudre grand chanteur ya pays Didier Lacoste na pesi leader na pesi mbote place azali mai foudre na mahabita donc mahabita mère na biso ben wana sikodo ndi na vandi sikodo pa ya Didier Lacoste mai foudre donc chef de répétition ya groupe Didier Lacoste. Alors, toi, tu as vraiment ce orchestre à Lacoste, J d'Orange, Lelo, on s'est retrouvé par Lacoste. Alors, oui, ça dit ça, avantage ni aux gens pas Lacoste, n'a pas des avantages nous allons finir pas naï. Bon, neti ba et pas ya mukentonga na kolo banaza mutu oyo toza ba to équipe oyo et na mona ngenge mobuyi po ve ba petit oyo azala na bango bando te ba tchaki esprit na vite ba mona ko ndi vie ce qui ndenge nini basali ba vie na bango ndenge ba ko sala ba vie na bango pour musique eza bongo basali ba vie biso to yenge pas pose déjà na beti déjà ba une année demi hein ba une année demi déjà ngo déjà ba descend déjà na pas mokintonga donc toujours voler kitoko toujours voler bien donc il m'a commencé bien donc il m'a rembourté zo kitoko. Déjà, vous avez combien d'albums et pas la Coste ou bien vous êtes dans un studio? Et pas ya président nga Didier Lacoste Muketonga tous dans le studio tout ça là il a la thé sur la visio ma bezali ma bezali elle a la thé kasi elle a la thé bino mo ndeba tout balali na biso on de biso bino ke elle a la thé pour boyebi Didier Lacoste za muto binisi mboko place obinisa ka bino asala makambo oyo donc yo ça va na tonga maman nzoto yo mo ba vantir bela ba mise bele ba longo na ba orchestre na bango lelo akenda ye moko ata disque moko estika ko simba te déjà ba grâce au longo place ozalaki au beti disque kangi mokile bini et pesa me na mutu nyonso te Didier Lacoste va ça na bango te sanga ba artiste biso la vérité za la tango biki ba longo na ba orchestre bango ba kenda et pas na bango ba sala ba disque simba te biso lingande vérité mais toi après singa vérité biki non tata ma passe à 520 giga okenda na ndenge na yo be mission sala ke simba kate donc oyo be pa na ngasi utango ba ke bakenda banani ko bakenda ka bosa longwa maison mère faire rigola le mais tangela moko kasi te ka bosa longwa maison mère ka bosa longwa abeti simba te bomone yo to ke ba moko la pesive na ngabulembi présent ka bose ve na ngabulemba beta générique nini ya ngelango yo mo ba ventire et binisa mboka combien de mois ça là mais et c'est là une semaine et c'est là 2 ans et c'est là 5 ans ils ont déjà oyoyé ils ont déjà et continue ba toyi ya batu c'est ça na yo na mono jour na nino zo bina zakala ati c'est la bis to c'est l'artiste papa to ko sana makambo te na parcours ya ba biloko ko sala e ko kanga kini tango beti loko na foto biki etika loko ba loko neti ba loi etika la ba
kibouissa ba sous-sol. Nini voiture sans moteur au quand on a mbogoté. Voiture sans moteur. Te oyo pe la tuni au quand on a mbogoté. Bon sozo boya au boya ce que veut bouler mbogo. Ya boulembi yo. Ta tika avanti ko papa. Ya na biki na liste. Ah non te. Vela ngai kitoko. Ba la cause ba uti maison mère. Tu peux te la cause ba collègue na yi. Wawa. La cause ta uti maison mère. La coste est Simba. Toki ba bonyo. Ba piloli Simba. Ba za pasi. Ba inspiration. Simba. Ba ndolo libongo. Lola uta ba tumususu wa uta e Simba teneti ba nani po. Na itangela nga ba tongo ndele explica ko bango. Ah faire gola. Poza faire gola. Ba golwa. Donc il fait gola ya c'est mutu na mboko lola za mutu gogo. Mboko chara suki ndenge ni non. Fait gola beti loko ne moto beta suka hawa. Mamboyi na lembi eza bien eza fait gola mto na mboko oboye pona nini hein azobeta musique ajeje ba jeje abeta musique il a bon chanteur c'est un bon chanteur wana ma mpaka na ngai bon chanteur mais na beti loko kangite donc c'est à longo Simba te bon nakolo ba neti bongo nakolo ba neti bongo po baninga fo Simba ye mananga beti ma eloko moko mikanga mamboka na le kangite mais c'est un bon chanteur. J'étais Molopo abeta j'étais Molopo abeteli so nzembo ba lukama papa j'étais Molopo pas popi ya la soirée émission mona amacha lokolo boy ti mission esila na pesa mbote gafo ba vena biso do abete kanga Serge Mabiala te Mabiala donc meilleur chanteur dans la maison mère Serge Mabiala deuxième voix on a le nom nazo vinanga patron on a Didier la course ça c'est là pour la cacher comment voilà totanga par rapport à album si to balongo mais Serge Mabiala aza bon mais abetelo ko kangate babindombe vinanga babindombe te kangate osa raison te babindombe kangate neti nzemu nini beta abeta na nenga mabete to ke polémique te nini te McClintosh Boni buzo ba wego Bill Clinton na pesi mbote place azali na mère Nathalie na pesi mbote donc ekanga abeta makambe kanga yo ko ba Claudie Lonzoka te Claudie Lonzoko yango te Claudie Lonzoko c'est le scrum abeta nini c'est le scrum teti alors ba trop sur les nini génique no mo beta tanga longo maison mère tosolia ngol te nini ezaka nani baibi ko bati ko voilà génique wana banda beta génique wana ti lelo en tout cas kombe te Simba te boni boyo ko kombe dimaka be batu ko aux artistes Simba te kombe Simba te dimaka kombe Simba te dimaka aux artistes kombe Simba te solo Simba te ba 28 hein Aimé l'alliance de Mingongo te Simba te alias bon chanteur likolo mais ko beta imo mekanga bundi boyo ikanga te abeta album nemo boy Simba te bon nasuki na wana parce que plutôt kende basa ebele maintenant moi ndaki obike ebele moni ke Simba te mais ebele Simba bon na nsi wana yebashi de rage to ko tsuna makambo beto vendre makambo bien alors na lingi opesa na différence ya équipe o ezalaki na maison mais ya liboso wera asala rectement tabazana na badolf nomingez la dof akei batike ba faire rigola na coste na o ezalaki etango ba faire ba kei ba coste batikali bango moko na ba héritier na opesa na différence wana tango ba basalaki ensemble asamba on tout ba chetani ba bindombe ba mabialo na ndenge tango ba longwe l'équipe qui la sima bon équipe ezaki liboso wana équipe à liboso vraiment ba maison mère ma et puis la moto en tout cas l'équipe wana elle est makasi trop elle est makasi puis mutu nyonso zaki star ayebanaki na batasima ba mimishi base ba mutu ba yebalaki ba personnam ba fossette personnam de yanzela na biso tout donc équipe na sima na bango babundaki pe équipe pe na sima na bango zaki banani zaki ekicha zalaki zalaki J3 azalaki Teka de Banza ando bina makasi moyo jana bina mais vocal maintenant les bana Yves Maté mais nani na asaki vocal bon ça la succès ça la succès ya me pesa
ya mi pesa ki to na danse mais bon pas faire yoka penante faire pas ça la penine ah parce que bolingo nandi ah wana ye wana ti ah c'est bon c'est bon c'est bon akina ba mission na te ah ngabu bio mo tena lo bagu kitoko ngona lo ba bien la fingi te bo bana bana kana fingi to ba moni réalité ba mona ngoma be mais to ba réalité so na lisanga partie c'est biso so là voilà faut la remarquer depuis mais MBC d'orange pardon na ye na résidence na c'est comme si on dit ko biki ah on a kata yanda kuna yo eloko covid so apemeni ya papa na ye abanga na été yo pe na monde obanga te poza na parler c'est ça bimi na komina na Victor Wakanela na po bi kuna so meko pour problème nini na fingi nani mais osoboya ba collègue ya ba papa na yo ba collègue na msupo boya ba bon so zali collègue ya papa bien collègue to bien mona musala papa la ngai bien ya koko na ngai osala ki musala bien te tundi makaka c'est que ti oboya hérité watanabe te wata oboya hérité wata vraiment oboya hérité wata na mboko baba espoir wata sali wata tikali ba poser na tous ba pesi charge ya tikali na maison mère akumbeli maison mère ti ya longwe donc azui charge oboya wata pesi goga na moi bisi disene pe asika donc c'est bon ba chance belé oboya goga na mboko asala ba nzembo kanga papa alors toujours que ga molo na katika ka émission na biso o lisanga ba artiste alors J de Orange na ni J de Orange na ye ba po abi comme no pe le gabe makasi mais tellement to bida orange il a là na comme kumise le roi ne moi si bon ezaki musala ko eba malamu na kati yote papa passe na pesi impeccable fiston Bidozer na Paris masa na pesi mbote na pesi impeccable yo biga masa na ngai na pesi pe bijoubia na France wana na pesi pe donc Salvador Maya boss Salvador Maya na pesi pe mbote yo kwenda vutuka donc boss et puis Zonkyo Miliki garçon choco alors J d'Orange na ye basiko na maison même mata bazaki wana nani oyo yeba comme premier fils ya maison mère comme premier fils makambo wana vraiment makambo ma pa passa pa limbisa ngai te bis so bina ni ça doit c'est que oko kana charge te donc c'est pas ba charge na ba manique na pesa ba manique zande azana na ma bisiki mais nga une question oza invité oyo na ye kotala bon na ndaba zaki bango nyoso premier fils ya maison mère premier fils ya maison mère pour Didier Lacoste bon bleu ye bien côté faire quoi oza deuxième fils ba nini ba bleu wa marque na ninga mabete auta na nani des padres auta na villa besoin na nini na we 4x4 mais ba auta 4x4 ça rappelle mwana ya liboso na mwana ya mibale za mabete na ntiki pe mwana les présents les deux les prix pour les chèques qui peut ba wolo la na ntiki azali premier fils Zaki Lacoste premier fils Zaki my food moto alors relation n'est ça entre Lacoste et na faire pour là baza ba collègue lelo ba comme ba présent ba encadrer biso baza ba collègue ba utesika moko te menango ba kenda bien te ba mbale te ba yoka na bien te ko na makambo na bango te wana makambo na banzoko wana makambo nzoko ngai donc nazana nga vraiment donc makambo na kota mote wana makambo na banzoko na ibika kino ba président Ferré na président Didier Lacoste baza ba collègue ba utaki et pas vena biso Venchone père na biso Venchone ba utaki kuna ba ko de la forêt mobala mapata ba utaki kuna lelo mutu osala vie na ye Didier Lacoste za na chemin na ye faire gola pa na chemin na ye bazo vivre ba kulisa bana bango ba sa vie na bango donc ba rumeur te parce que ça ba réalité o biso moto vivre yango bon que Lacoste na faire gola bo kaneza te bino ba ministère bo bina bino ko ça assemblée te siko waki na za ndeni baraki nezali oui parce que déjà comment déjà Yansone de la forêt bambote belé président biso ya maison mais ba président oyo a gangisa mokili tanga loba qui fait go la premier fils yemo so yo changer abike viens loba bango déjà liboso loba liboso que mais voilà fils ils a fait go la voilà ngabande na okango te mais tout le moment que tu as dit si tout le moment que Lacoste comme premier fils à maison mère ouais Lacoste okaki nyoso to yoka kiti c'est bon voilà siko vous cela joue okutala msuna na père yemogo papa Venchone kokoba ne yebo yebisa siko tina ni na benga ki président Ferré bonga benga président Didier Lacoste bongo ponga vraiment côté na vraiment na éviter alors Lacoste na chez Lamputu baza na relation inutile ba massa wala ba massa biso tito komba ministère pour la vie on a dit biso to na bon tina ba self control ba sous soleil yebi
basuza soleil bayebi ba mami chodiomi bayebi ba histoire na komla nani nani kabeya nani balili ba petit na balili kabeya bazaki mo belo na bani donc bayebi histoire makambo na oloba biso to landa ba vena biso ba Didier Lacoste to landa bango mabani na ba répétition ba Shela Mputu ba vena biso oui quand la première mais c'est comme ça bon terme bango mi balé ndé Shela Mputu la Lacoste simba de basolaka kolona mwana te Jido mwana kolanda ouais tant on a sous deuxième tour obetinga comme c'est nga baba te baba ko ya que otoko sa biso Lacoste na fait rigola baza na à bon terme siko yonga na tuna papa mapasa rankino bazalaka nango yonga na ye parce que bi ngana loba rankino ngana ye bango parce que rankino ni yo za na kati ya ya groupe ya Lacoste non ngai ya ko mise ya Gen 7 pardon ya Gen 7 alors yeb sa biso ya Gen 7 sa biso vérité que non Lacoste na mutu boye simba raté po te voilà bango yeb sa bango vérité makambo ezokoma voilà bazabana mabe bazabana mabe so bamusa bongo ezabana mabe donc ba papa eza ya ba papa bon Lacoste na Jani baza ba collègue oui wapi makamuna bango relation na bango ezala ndene relation bango na ebité soki babengana bazala ba numéro mais na ebiki babengana ka mais pour makambo na bango na yebi yango te donc makambo wana za ba président ngai kotelama na ebité so na loba mabe na ebité vraiment donc makambo na bango za bango ngai na koloba te ke président la cause za na kankina na lebe président fait le président na te je comprends wa makambo na bango bango to mona susu nunu mwe bimia ya manike na mona papi na te so kanda ya manike asaini azana sinon to le ba ke dans J d'Orange ozana problème akasi na ba artiste po ozoboya ba nyonso oui to eso pas manike awa o azali manika mbara okeseni ayembara te mais poto beta makala yosko follow ba bongo poto beta masolo oya ba musicien o ba yembaka na comité la ka semba na msepo mbili bel ba imbe pa ser na chala mwana mama na chala mwana ser na biso manika yembaka te mais punit accompagner Rabatu na la musique ok donc ce qui osa posa que promotion et loko na yesa makasi so luki maniki oliko ba atanda kunao atanda ko ya pona musique te ok oh même muto bongo soki pa la musique so bazi kopanda ko yo kendete donc ça boyne mo sala musala no bose cop mo ye ya oteka pale mo ba yo yebi ok to zo la de ko mo so maniki commissionnaire na éviter ce qui boya kopa munda ko mambo me mabomani soki manike boya vous avez problème manike ngabuna mona ga yete na yebiete donc na mona pe yete la mema na poto fala mema bote belé mais na bote belé soit maman niqué za grâce na ye donc c'est là ba rimer so c'est là ba mettre donc il fala boto les passeport maman niqué talira aluka famille maniqué tuna yo tuna famille maniqué siko yo na boya boza na relation monter malamu na yebi ko maniqué te na mona ete donc atana kwa na biso na mona ete donc il a été donc il n'a pas maman niqué talinga te lisanga ba artiste bande ko na biso na bi ke bozolanda émission avec beaucoup tatia bolingo na maboko na yo nanya privé na bolingo mami chodiomi elanga tolonaki elanga bale ngule beti matite boti na motema nanga nanyangwa kozala responsable nango okoya oyo ndiye nani te lo ma vérité tout ce qui m'a